Bonjour peuple congolais, bonjour bandeko na ngai bipanye sobozami. Na ye pona ko motiver ba congolais à l'intérieur comme à l'extérieur la République démocratique du Congo. Également pona ko radicaliser peuple oyo irritation eza toujours florissante. Peuple oyo azoko kate ko supporter ba massacre, ba violence, ba tuerie oyo sala manakati ya mboka na ye. Peuple oyo azako se poser tant de questions. Le lengeni ni tokosala poto supprimer pouvoir ya occupation oyo ezako enchaîner biso depuis 1997. Alors ngana yele lopona kolakisa peuple congolais le lengeni ni oyo akoki kosala ba stratégie nini oyo akoki ko mettre en place pour que a supprimer occupation oyo ezako accabler biso depuis 1997. Na ba tactique nini oyo tokoki kosala pona ko menaka ba sabotage contre ba collabona ba occupants oyo baza ko massacrer biso na kati ya République démocratique du Congo. Mais avant na banda na lingina na yebisa bandeko oyo bakoma ba expert ya ba analyse on a bengaka bango ba attentiste. Bango bazelaka toujours soit ba occupant soit ba collabo soki basali ba discours ou soki ba mener ba opération moko militaire contre ba congolais. Bango ba yeko analyser ba action oyo ba collabo na ba occupant bazako exterminer bandeko na bango. Alors que population congolaise asatandaka na ba analyste Congolais aza kozela o la kisaye solution nini o ya kosala po a éradiquer bato wana. Parce que dans un pays occupé, analyse et servira absolument à rien. Pour ça l'analyse, premièrement, il faut oser observateur. Tandis que peuple o aza occupé, a koki jamais kozala observateur na situation oyo ezako enchaîner pays na ye. Wana ya liboso. Parce que analyse et ça science était. Analyse et ça qu'on révélait selon n'enge auteur. Azako kanisa. Selon n'enge auteur azako kanisa na intention et discours ya moto wana. Mais ça pas forcément n'enge situation et ça qu'on se passe pe n'enge situation et que ça le manakati ya pays au wana. Ce que vous devez savoir c'est quoi? Congolais nyoso plein de bonne conscience ayebi situation réelle oyo ezako accabler pays na ye, c'est-à-dire ayebi que occupation ezana kati mboka na ye et ndenge pe ba congolais baza wana ayebi que aussi longtemps possible que occupation ezako demeurer na kati ya République démocratique du Congo, ba acte barbare et qu'on sera toujours florissant dans kati ya Congo et qu'on sera toujours continuel. Alors, pour arrêter yango, automatiquement, il faut qu'on lakisa ma stratégie pour éradiquer le pouvoir et l'occupation. Plusieurs tactiques, plusieurs stratégies importantes na exposer yango na kati ya ouvrage oyo na ko expliquer. Également, na yepona koyebisa bandeko oyo prenaka pona unité. Bandeko o bayebisaka ba congolais que non, il faut to sangana pour que to lutter ensemble. C'est bien bon ko sangana ko lutter ensemble parce que ndenge balobaka mosapi moko elongola facilité, il faut plusieurs. Alors, il faut to sala ebele évidemment pour que to bengana pouvoir ya occupation. Mais la majorité à battre oyo balobaka ke ba congolais to sangana pour que to bengana pouvoir ya occupation, ce sont des gens oyo bango moko baza cloisonné à l'intérieur, c'est-à-dire bango moko baza na dynamisme te, idéologie moko dynamique baza nango te, baza bato liboso o baza ko déambuler na ba parole moko irresponsable, c'est-à-dire pona bango bazalaki na ba date moko précise na mutu na bango moko bayebaki que soki na telle date ou na tamboye to éradiquer pouvoir et occupation te
automatiquement il faut to lukato sala union na ba opposant. Pourtant babosani ke ba opposant o wana baza juste ba portion ba collabo, mais bango ba choisissa juste clan ya ko réprimander pour pouvoir ya occupation na ba manière o bango moko ba bengaka yango opposition républicaine dans un pays occupé. Na genèse ya combat na biso, lutte na biso ezaki boye. Toza ko bunda pona ko éradiquer pouvoir ya occupation. Le reste tokosala yango après. Tozo bunda te premièrement pona ko luka démocratie na kati ya République démocratique du Congo. Tozo bunda te pona ko luka alternance na kati ya République démocratique du Congo. Alors, biloko wana mibale en ce moment, alternance, démocratie, en ce moment, et ça important pour les Congolais. C'est-à-dire, ceux qui Congolais, tous eu pouvoir, et que tu éradiqué totalement pouvoir et occupation, na néocolonialiste, ndenge te souhaitaka, et puis ndenge za lutte na biso, en ce moment-là, ndete kozala na pouvoir, ya kotia président o biso moko tozo souhaité, soki président o biso to kopona ya yena esprit que azongisa biso na dictature na moment o wana ndete ko lutter pour la démocratie, et puis to définir mot démocratie comme il faut, to orienter yango lo lengi o biso moko ba congolais to kolinga na lobi bien pas en ce moment, et quoi arriver au moment o biso moko to kopona congolais pe o wana soka yena idée que il faut na zongi cette dictature na mboka oyo ndetoko mema opération ya lutter contre dictature, donc pour restaurer démocratie na kati ya République démocratique du Congo. Donc pour ngai nazo yebisa ba congolais nyonso o basalaka ba vidéo, particulièrement na sala combat ya haine. Pandenge ba congolais belé balobaka non biso to benaka combat moko intelligent. Na yebite ceux qui combat intelligent yango bango bazo définir yango sur quelle base, mais ngai na menaka combat absolument ya haine. Et puis na radicalisera ba congolais que base na haine, parce que haine ceux qui est toujours florissant dans kati esprit ya moto. Pendant plusieurs temps, il faut moto a manifester yango. Haine o ngana menaka ezate contre ba congolais, mais haine na ngai eza focalisé contre ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais. Oyo ba lingi ba imposer intégration ya ba mboka na bango na kati ya Congo. Ba oyo ba yaki au début na ba idée moko sournoise, c'est-à-dire ba idée moko ya kobata ma au début. Après bango moko ba se révéler, ba lakisi bino que biso to yaki na mboka na bino pour que to dominer bino. Et puis, to annexer ma territoire à la bino na mboka na biso, parce que la mboka na biso ezamike. Alors, au moins la majorité à ma Congolais va comment les locaux le battu. Na Rwandais baya na kati ya Congo il y a longtemps. Ba misusu balobi ke baya même avant Mobutu, ba misusu balobi baya l'époque Mobutu. Est-ce que ça c'est vraiment une question importante? Soki na kamati ndakisa na eleko moko boye. France ezalaki occupée na Allemagne nazie. Avant la France ezala occupée, ba français na ba allemand ba banaki ko cohabiter ensemble. Bazalaki na fraternité, amour fraternel ezalaki entre les deux peuples. Mais lorsque Hitler a déclaré la guerre d'une manière directe, hostilité est entre les Français et les Allemands. Pourquoi? Parce que la guerre a été entre les Français et les Allemands. Bien que Ezaki déclaré la Moutumoko, mais engagé peuple na yemo bimba la guerre au wana. Et aujourd'hui, biso ba Congolais toza accablé na makambo wana. 3 pays au natangi. Malgré ça plusieurs oyo, mais ba oyo baza vraiment à la hauteur. Qui va séparer Congo, qui va annexer ma territoire congolais. Et ça 3 pays wana, Rwanda, Burundi, Ouganda. Nakoki jamais koyebisa bandeko ya ngai ba congolais ba cohabiter na bato wana, ba cohabiter na ba assassin o wana, jamais. Alors pona batu oyo
oyo bapronaka mpona unité tokoki kozala na besoin ya conclusion moko mais soki toza na démarche moko te eza impérativement difficile que tokohabite na unité oyo bino bosengaka c'est-à-dire unité esalamaka sur base idéologique et non sur base sentimentale. Toza na besoin de supprimer pouvoir ya occupation wana eza point commun na biso mais bino bozomema yango na badémarche nini ya kokende kokohabite na opposition ya baoccupant eza tellement incongru nakoki jamais kopermettre na bato bakende koselie na bato baza na baide oyo wana soki mpe nakambati ndakisa na kote ya unité toyebi biso nyonso ke bapaster basango baimam bateyaka bandimi na bango pour ke bakende na royaume des cieux ndenge bango badefinisaka bango nyonso baeglise bamoske nyonso baza na conclusion moko mpo na royaume des cieux mais tellement baza na badoctrine différente bakoki jamais kozala ensemble parce que baza na badémarche moko te oyo bango bazoyebisa bandimi na bango pour ke bakende na royaume oyo bango baza koestime royaume des cieux. De même manière tokoki jamais kocohabiter ensemble na batu oyo baza ko croire que en faisant l'unité avec baopposants ndeko tokochasser pouvoir et occupation owana eza impérativement impossible et puis ekoki kosala bakate na sens owana. Alors livre oyo nasali eza na plusieurs chapitres oyo nga moko nazoyeba te soki na kobanda wapi parce que chapitre nyonso eza tellement important makambo eza exposé na kati awa eza tellement ultra puissante donc nga moko nazoyeba te kote dina banda oyo ndeko moko asombi livre atangi abengi nga lobi ndeko o exposer vraiment ba tactique moko puissante eza ba stratégie moko extrêmement puissante mais il fallait organiser ma réunion ou expliquer tout d'une manière discrétoire parce que makambo oyo ekoki ko endommager combat na biso pamba te livre zote kama pona mutu nyonso même collabo occupa koki ko somba pe a monter ba stratégie oyo eza contraire na oyo eza exposé awa na répondaki ndeko wana boye toyebi bato to bengaka ba terroriste avant basala opération ou action moko na pays au bango bazo souhaiter bapesaka toujours avertissement. Alors avertissement au bango bapesaka et empêchaka bango te que ba opérer au bango bazo souhaiter quel que soit pays où ils a averti ba yebi mais basala quand même ba opération na bango parce que na monde okoki jamais ko contrôler ba humain nyonso na kati ya pays eza impérativement impossible qui vont contrôler peuple la bino nyonso na kati ya pays. Alors ndenge expliquer que na kati wana eza na ba tactique puissante o ezolakisa ndenge nini ba congolais bakokota na kati ya République démocratique du Congo. Ce qui est vrai eza que na kati ya Congo na ba aéroports presque internationaux ba afficher bilongi ya ba résistants ya ba combattants nyonso oyo ba combataka pouvoir na bango d'une manière réelle. Il faut ceux qui va commis va couper ça bango ba punition moko extrême tuerie ba kosana ye o bango ba lingi. Mais na lobaki que toza na 9 pays limitrophes ceux qui carte géographique na ya mutu na perdre ya moté Congolais akoki kokota na ba manière nyonso na kati ya pays na ye. Il suffit que à se corver ayeba ke combat oyo azobunda eza combat ya autochtone combat oyo aza kobunda eza justement pour abattre la terre on nzamba pesa ye terre de la future génération na ye soki a continue na kati ya Congo na kati awa tolakisi comportement nini excusez oh il faut za nango lolenge nini oh ya ko vivre kuna en clandestinité bien que eza na kati ya mboka na ye mais il faut adopter ba méthode moko boye
pour la plupart il y a des Congolais peut-être vivant trop à l'étranger babosana un peu le lenge bato vivant dans village na kati ya Congo. Et encore na expliqué que une fois ceux qui muta kombi na kati ya Congo par exemple azam Congo muluba ou muswahili mutandu peu importe à se retrouver dans le village moko boye parce que tu dis bien il est évident que malgré tout ça qu'on lutter pour que tu liquider ma défaillance tribale où se passe dans le Congo, mais en ce moment faut que dans le village mususu soki ba yebi soit oza muluba et que yoza se retrouver pas à Congo ou pas à Swahili mutakolinga même pas ayoka discours oyo yenango aussi longtemps aussi oyebisiye sokoza muta province ni na kati awa na expliquer ba méthode nyos o muta kosala pour que asa na facilité ya ko se communiquer na batu ya ba bikolo mususu et puis ba tactique nyos oye a ko exposer devant bango ko éviter ba discours déjà entendu et que il faut lutter pour la démocratie ceux qui vont voter biso o nyos za caractère ya vote il faut batu ba éviter yango. Et formation je crois ngai moko dans un meilleur délai na ko former ba congolais parce que na kati livre awa na lobi que quel que soit révolte autozo réclamer ceux qui plein de bonne volonté ya ba congolais exacté il est impérativement difficile que to aboutir na combat na biso. Il faut batu bandima ko se sacrifier ko zo tama bango pour na ko za la former après bango ba kende ko se lier la population oyo aza à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Alors, awa soki na zuloko la chapitre 7 on a lobby former une armée idéologique de la résistance pour la révolution, c'est-à-dire pour former armée moko idéologique parce que tu as même ba soldats les quand même la formation avant à kende combat pourvu que tu yebi ezala mutoko pese arme kende ko bunda soki idéologiquement za formé te ako kende pété automatiquement formation ba soldats ba salaka eza formation pas seulement pour la kisa bango ndenge nini a retirer mais pour former lisusu idéologiquement. Et combien de fois na batu oyo baza sans armes batu bazo linga ba se révolter d'une manière spontanée bien sûr sans idéologie et ça impérativement difficile parce que tout le monde a souvent la carte ya Congo batu basali pillage baye basali ba émeute quelque temps après ba possédant c'est-à-dire ba occupant baye ba massacré bango pe baye ko brûler la tour na bango. 2 jours après situation et s'est calmée comme si rien n'était. Pourtant ezana batu oyo ba perdre ma vie na bango. Alors batu oyo ba perdre ma vie na bango ba souhaiter que après avoir vu la mission et sacrifié pour notre pays il faut quand même solution majeure ezoma. Mais souvent ils ont raté. Tolakisi ndenge nini ya ko se soulever bien que ça na de manière spontanée mais spontanéité wana eza fruit ya formation idéologique. Ceux qui m'ont formé idéologiquement beaucoup tinda yete kende ko se révolter. Une fois ceux qui a bimi la marche amoni ndeko na ye frère na ye sœur na ye a tombé na champ ya bataille na moment o wana a ko venger makila ndeko na ye parce que idéologiquement asa formé. C'est pour cela la bengisi ba congolais nyoso bazo contact na ngai partout ba congolais bazali tolo wana ba niveau ya ko minimiser ya ko sali so que ça qui est toqué o wana eza importante importance exacte ko sala ba groupuscule bolakisi ba tout ndenge biso to sala ki plein o wana est important combat ya résistance ezalaka toujours na manière moko discret ezalaka toujours ya kobatama avant batu bakende ko sangana na population oyo bako se soulever ensemble na bango. Et point mususu na lingi na loba eza ya que bandeko fo bayeba que surtout ba o baza na diaspora baza na force moko
faramineuse. C'est-à-dire, 99% il y a batu au bazar na kati ya Congo, ba o bazar pe na bandeko na bango à l'extérieur, ba vivaka à l'aide ya bandeko na bango oyo bazar na diaspora. Ba diaspora bazar ko scolariser batu na kati ya Congo, ba diaspora bazar ko foutre na bandeko na bango bandaku, ba diaspora bazar même côté na bandeko na bango ba provision quotidienne. Alors ba diaspora bazar ba contribuable potentiel na kati ya pays o wana. Grâce na bango ne bandeko wana baza socialiser. Alors, soki totali ndenge obiso moko to réduisaka ba combat na biso ko ba ke tozala ba moyen te aussi longtemps soki pays wana za ko vivre eza grâce ya ba diaspora. Parce que gouvernement oyo ya occupation eza wana juste pona kotika population akufa na nzala, kotika population atanga te pour que bango basala oyo bango baya na kati ya Congo kosala, c'est-à-dire ko atteindre na ba ambition na bango. Alors soki totali bien na ba aspect o wana ba impérialiste ba imposaka ba président africain nini o il faut bango basala parce que bango ne ba soudoyara bango, bango ne ba pesaka bango bambongo yango ba imposaka bango. Alors que bambongo bango ba pesaka ba politiciens africains congolais en particulier et c'est partagera kaka na mwa batu moko muke. Même ba diaspora baza ko socialiser plusieurs congolais na kati ya Congo. Alors banani oyo baza na force moko faramineuse et gargantesque. Je pense que ezande ba diaspora et ba diaspora il faut ba yeba que relation na biso na bandeko na biso na kati ya Congo ezala ka matériel te, ezala pe lisusu ba relation moko idéologique lolenge nini toko former bango idéologiquement. Merci Ingeta. Ingeta peuple congolais